Lisa Vesterhoff, et notez toutefois que cet appel à l'opposition, lancé donc par le chef de l'État, risque fort de ne pas être entendu. Réaction dès hier du porte-parole de l'UDPS, Bruno Tshibala. Si le médiateur de ce dialogue devait être congolais et choisi par M. Kabila, l'UDPS ne participera pas. Même sentiment exprimé du côté du MLC et de l'UNC, les deux autres principaux partis de l'opposition. Elle est fatiguée, totalement fatiguée, jusqu'à la moelle épinière. Ce président, il faut qu'il parte et il partira. Ce président, il faut qu'il parte et il partira. Le président, il faut qu'il parte, il partira. Il partira, le président. Passini la Motema. Vous êtes bien branchés dans www.sentinelle-rdcongo.com et nous sommes en direct sur Sophie TV émettant en direct de Toronto, Canada. Breaking news avec Proverbe et rencontre le pasteur de la diaspora. Sur les matés, Congolais pour les matés. Tout ça, là, Kalamaka. Merci à vous, merci à votre conseil et merci à la soutien à vous. Breaking news. Démon 001. Papa kokata eloba le moleko eza tout tango kolela te eza tango tribalisme te eza tango ni ya Rwanda ni ya Tshisekedi parce que bazotia distraction na combat bazali ba agent ya Kanambe et puis Tshisekedi il faut azonga annoncer que baokena dialogue te atindaka ba secrétaire général te ye moko azongisa su fulu na ye ya bato na ye azonga lisusu asala discours te. Merci na ba combattant balobito lembate, merci na mbela na bino en tout cas yokani bana Congo ba yebike ezali ndengwana donc to uchi kolobake awa ndenge za boye tuzanga na likamoko Tshisekedi azonga asala discours ya kolobake ba okendete parce que gifle ya Kabila uchi olakisa na mokili mombaka gifle bango ki a dribbler bango alors eloko ni ya ko sala Tshisekedi a kosala boye parce que celui Tshisekedi a koufaki avant tunga to benga héros national mais nzamba la raté alobaki bokoyeba bango na misala na bango même na bible babi bokoyeba ba pasteur a lokuta bato misala mabe na misala na bango donc misala ya Tshisekedi na mona neti lombo elakisi ke baza bendemi ya Congo bon sikoyo lokola Kabila lobi ke ye muta convoquer dialogue pe dialogue oya sans city wana bon ko ba accord ya Addis Abeba ezali entre les nations, entre les pays, eza entre les individus, eza entre les partis politiques. Alors Tshisekedi, au lieu tinda secrétaire général à IDPS, yomoko zonga sala discours banda osenga sorry, tubela masumu na onyoso pe wana kozonga na mitema ba congolais, bokende so na dialogue. Merci na bino nyonso bozola na biso. Na mukolo ya lelo to komi déjà le 2 juillet.
toyebi ke les DGL tozali kokola eza kozala tembe na foire efungwami classe esili nayebi te na Congo soki foire ezalaka susu nayebi te soki classe bakangaka mokolo nini mais til ke ezali les DGL toza na basouvenir kitoko ntango tokolaka ezalaka biso na tozala kotanga na internat ezalaki mokolo classe ezokanga kozwa petit sautrase kozonga kikwit à partir ya kikwit kozwa sautrase to kozwa bise ou bien kozwa avion ntango mosusu tozalaki tolembongo ya babiye avion toteki tomati na ngombolo donc mbongo tu obomi na yo momati na ngombolo likolo asaki ya fufu na bataba nzela kikwit 400 soki 525 km okomi na pascal olave olati bilamba okosi bato ke oyaki na avion et pourtant lare batindelaki yo avion odame wana kiyanke toyekolaka ndenge wana tokosenga na bagene basala yango lelo te donc biso toleka ndenge wana alors na breaking news ya lelo analyse tozosala elakisi que bomoni Tshisekedi alobi alakisi ke alingaka Congo te Ngwanda mpe alobi alakisi ke azosunga te parce que Ngwanda na Tshisekedi baza ba leader bango nyonso bauta na MPR baza ba fruit ya MPR Ngwanda uti ko démontrer yango awa mais loko to makambo tu Ngwanda alobi eza solo akosi te mais loko nazo reprocher ye oyo ngana ye toyokanaka te ezali azo rate bopportunité na ngonga oyo ese congolais aza na ntina ya discours wana to congolais aza na ntina ndenge nini tokanga Kabila ndenge nini tosila na Kabila donc toza na ntina lisusu te bayebisa biso Tshisekedi bato tisi bayeba banda kalaka aza traître maloba na ye moko ebimisi ye nganga maloba na ye moko ekangi ye moko alobaki okena baélection te na 2006 baza bapaya na 2011 akeba élection bupaya wana toyebi te azwaki nationalité ndenge nini ye moko aloba na monoko na ye bokende bokangela ngai ye boligotele ngai ye moto aza na bachar aza na minduki atindi bana bato bana bakei bakanga ye bana wana bakufa Tshisekedi asala ta discours te akenda même pas koassiste mokolo bazokunda azwa même bafamille na bango en charge te c'est-à-dire aza kolabo plus que kolabo pre motema mabe koleka même Kabila. Alors Tshisekedi ye moko alobi ke akokena baélection te alobi boye na boye alobi akopesa mot d'ordre apesa yango te banda 2011 tilo apesa mot d'ordre te azotinda su bato babima libanda nsima bazela mot d'ordre na oyo ye akopesa te c'est-à-dire azali ennemi abomi trop et puis eloko ebomisi ye na discours na ye alobi 3 minutes asali inani alobaka te soki combien d'années alobaka te asalue même bamort te akondamne baprisonnier bato Kabila tie na prison te alobeli même bafausse commune te bato bakundi en groupe te elakisi ke azala jamais congolais azala jamais na bolingo ya Congo pe na koprouve bino ke azwaki mbongo ebele 2,500,000 oyo bazotonga hotel na Djobu pe hotel mosusu bazotonga na Kinshasa kote ya Monga Fula mbongo oyo batekeli Congo yango wana avant baélection ya 2011 bapesaki ye 1 milliard yango oyo asombaki 1 million plutôt 1 million de dollars yango asombaki ndaku na limité ole atia yango résidence ya IDPS ou bien atia yango nani siège à partir ya IDPS atia yango na kombo ya Jacquemin après mwasi na ye changer mikanda batia na kombo ya bana na ye donc Tshisekedi bolumbu no ebimi libanda mais Ngwanda pe ntango yo ye koboma Tshisekedi na ngonga oyo congolais azoluka azala consolé na ngonga oyo congolais azoluka aza na kimia yo ye kobimisa désordre oyo po esala nini etia sikoyo tribalisme entre bangala na baluba c'est-à-dire na Ngwanda na Tshisekedi bango nyonso bazoservir rwandais wana kanambe parce que Ngwanda normalement eloko tozozela na yo eloko congolais nyonso azelaka na yo na 10 ans osali ya pareko alors eloko ya liboso ezali biso tozoluka tozwa mabende tokende kolibere mboka à partir ya lelo koya susu na badiscours te oyo asalaki boye rapport mapping ezopesa biso bainformation nyonso ya kanambe na oyo olobaka te baaméricain na Jimmy Carter nani ba ONG eza na Kinshasa ya Jimmy Carter baaméricain ezopesa biso bainformation oyo kutu yo olobaka te donc toza na ntina kutu te yo ya kopesa biso bainformation mpo toza nango sikoyo tokomi na susi kaka moko ndenge nini tokosila na kanambe ndenge nini tokokanga kanambe ndenge nini tokoboma kanambe discours yango wana sikoyo kote mpe ya opposition oyo ya Kinshasa boza na raison bolobaki tokende élection te tokokende
bolobaki tokende discours tokende dialogue te tout bon awa Tshisekedi alobi akoteli Kabila Ngwanda alobi akoteli Kabila bino siko opposition ya Kinshasa bozozela sikoni bale na kana bino puisque na ngonga oyo toza susu na tina ni ya dialogue ni ya élection ezali ya kobengana kanambe et bino opposition ya Kinshasa boza na force parce que boza na population parce que population ezozela ndenge nini tokobengana kanambe ndenge nini tokanga kanambe parce que kanambe alobi yango ça fait longtemps bolobaka bokanga ye bokokate na mbujima so na katanga lobango bolobaki bokotumba botomboka te bokosaka donc ngonga yango yo toluka ndenge nini tokobengana kanambe na barwande ndenge nini tokobengana bato wana nyonso. Alors breaking news alelo ezali totindika opposition ya Kinshasa eluka moye ya kobengana kanambe totindika Tshisekedi na Ngwanda ba arrêter makambo ya tribalisme. Yo congolais oza mwana mboka ya Congo Mobutu atika biso tata bo mama moko ekolo boko mutu moko te aya kosa yo na tribalisme. L'air bazoboma ba Rwandais bazoboma baoboma baluba te baoboma bangala te baoboma ba Congolais. Rwandais azana ennemi na muluba te na mungala te azana ennemi na Congolais. Alors yo oza mwana Congo kokota na ba discours démagogue ya ba Rwanda na Tshisekedi te bazolinga batia tribalisme. Na Congo muluba bala mungala mungala bala mukongo mukongo bala mungala mutabandu no bala mungala muyaka bala boito sangana moeto kabona te mutu moko ayela biso discours à tribalisme te to ko telemela na niveau moko pour comprendre te. Alors tozana breaking news et loko mususu nazo benda Ngwanda Matoi kulutu Ngwanda avec tous les respects que je te dois sala biso plaisir na batala kuna yo batika kobengaka yo mokonzi ya résistance na zongeli Monsieur Honoré Ngwanda kulutu Ngwanda papa Ngwanda obie koko Ngwanda sala biso plaisir benda batala kuna yo Matoi babengaka yo jamais mokonzi ya résistance nga nazo reconnaître yo ke ozali mokonzi ya pariko nazo reconnaître yo ni père ya résistance soki babengi yo père ya résistance Lumumba Mulele Bangwenye bakufa ponani ba père ya résistance toko changer bango te mais ba père ya indépendance ezali Mulele ezali Lumumba batelemela mindele résistance obiso to sala lelo toza ligue na bango eza na Ngwanda te Ngwanda loko yo sali ya makasi et alixi otie trouble na communauté o aliéné batu na ba fausse information ya mike kala wana ba information ya Tshisekedi oyo lobango lelo ozalaka wa ngai botala na breaking news na sina loba ke Tshisekedi azala jamais opposant azala jamais père à démocratie na loba bokendeka na breaking news bomona ngo na lobango titre nango ezali Tshisekedi na Kabila bazali na maître moko mokonzi na bango moko na lobango yo mto yo yebisa biso ngo te donc ozali président ya Pareko ozala jamais résistant parce que kende na dictionnaire na yo tala résistance eza mutu azobunda na minduki na ba acte ya sabotage pour na libérer mboka yo so boka libanga na Congo po benga oza résistant te ozali mutu moko oyo animé n'esprit mais loko nga na yebi ozali papa ya ba Ibu soki balobi ke Ngwanda za papa ba Ibu yes so balobi ke Tshisekedi aza papa ya ba traître papa ya ba collabo yes mais Tshisekedi aza pe mukonzi ya démocratie te ye mutu amema démocratie na mboka te Ngwanda pe azali pe ya résistance te mutu amema résistance pe démocratie na mboka eza Lumumba na groupe na ye ba ministre na ye ba Mulele ba Ngwenyi. Alors tozoke no senga na ba Congolais nyonso ba yebisa Ngwanda ndenge wana sa biso plaisir ba bengaka ye jamais père ya résistance soki Ngwanda komi père ya résistance Lumumba akozala nani Mulele ba pionnier ya lite bakokoma banani Ngwanda aza papa ya ba Ibu yes Ngwanda aza papa ya ba Terminator yes Tshisekedi papa ya ba Kolabo papa ya ba traître yes mais Tshisekedi amibengaka président ya IDPS président élu te vota qui est mais alia mbongo 1 million pour akene na élection pour ayeba ki ba voter te abomisa ba Congolais
donc ngwanda faut ke bana makambo zo sala. Alors Kabila muyibi azwa neti, Kabila aza muyibi neti muyibi aza na zando bayibi ayibi ba Holanda ye ya ko mobelela kanga muyibi po distraire batu o baza na mulu bazo nga okanga ye do ye moko muyibi mazo bibelela kanga muyibi. Alors tala makambo oyo to uchi oyoka balobi or nyonso ya kilomoto et comme pa Museveni na Zuma nde bakoma bakolo nango. Félix Chilombo alias Matamata sombie na mongo 2,500,000 ya pamba pe na 2011 pesaka déjà 1 million pour accompagner pour papa na ye ake na élection ya gagner te. Mende azalaka na IDPS banda atimbela ba G ya IDPS a se révolta a comment très pire koleka ke IDPS ba fruit ya trahison ya Tshisekedi ba fruit ya ki collabo ya Tshisekedi ya mwana Mende po Mende azalaki assidu Mende azaki makasi akoma même terroriste venelo tia bombe na compte ya IDPS mais lelo o lera découvrir que Tshisekedi na Mobutu ba master ndenge ngwanda lobi Mende akoma plus collabo ke bango nyonso pour akota na système wana bino mo boyebi balobi que l'élève quand il grandit il devient plus que son maître donc yango wana po basilisa hôtel ya bango bazotonga na famille ya Tshisekedi bazotonga hôtel na Afrique du Sud pe na Kinshasa yango moni basala ndenge wana. Donc to kebisa famille Tshisekedi bazongisa Tshisekedi asala déclaration ya ko wanga na kokende na dialogue pe ya kosenga sori to pardon na ba congolais nyonso parce que azogisi ba congolais mitema. Alors na basango ya Congo bokobosa na te ke bilan ya Congo sur 55 ans ya indépendance c'est très négatif. Tout le baki tissu économique ya mboka eza ko pasuka congolais azali mutazo vivre na dessus ya $1 et pourtant na se ya mabele ya Congo tozana 24 milliards de dollars oyo ko laissa chaque congolais chaque mois bafuta ba congolais ndenge Kadhafi asalaki na Libye. Donc Kabila azali mutu oyo il faut to luka ndenge nini tokosila na ile plus tôt que possible. Toza sous na discours ça sur Kabila te toza sous na makamte nyonso mabese yebadi sikoyo tokende na opposition na ba combattant to luka ndenge tokosila na Kabila. Alors awa tozokende kosala ndenge tokosila na Kabila parce que nangonga oyo lobby 15 millions de Congolais ont été expulsés Nangola pe balobi susu 10 millions de Congolais ont été expulsés na mboka na bango moko na kati ya Congo ba Congolais bango moko na ba mboka na bango na ba village na bango ba expulsé bango ba massacrer bango moto azopesa ba ordre wana za kanana. Alors to banda ko traiter comment ko libérer le Congo, comment ko bengana ko kanga Kabila mindele nde ba botola Congo batinda Rwanda na Uganda baya ko envahir biso to sunga Kabila azikisama na Congo. Kabila ni ko zikisama na Congo alingine ko kufa libanda Congo te to sunga ye. En réalité l'ennemi du Congo eza Kabila te. Kabila za ne mutu batindi Rwanda na Uganda mais l'ennemi ya Congo bat ba envahir biso boyebi bango. Alors to sunga to kota en contact na bango diplomatie so dialogue to sala futo sa na ba kolo Congo. Kabila za mkolo Congo te. Kabila za même pas président. Kabila za mwana musala Congo. Alors et puis Kabila outo sa communauté internationale que akanga ba congolais en otage boto bayiba ki ensemble babomi ensemble bazoni nga bakanga ye parce que l'air bakangi nani chargé ya sécurité à Rwanda na Londres ezali bazotia pression likolo ya Kagame likolo batinyo do Kabila comprendre que lokola bakomo kanga biso do bayiba kanga mais ngava bakanga na bosala massacre na Congo, c'est-à-dire akangi ba congolais en otage na bénédiction ya Tshisekedi ya Rwanda na opposition à Congo. Donc Kabila akangi communauté, akangi ba congolais, akangi population congolaise en otage ya mwana azotia ba armes partout alobi soki bomeki na kozikisa Congo. Et là on ba te langage ya Kabila ngwana. Azolo ba bongo eza défi azo défier communauté internationale. Dictateur nyonso so akomi na suka abalukela ka mutu atinda kiye. Alors biso siko futo sani lokola Kabila alingi amona moto alingi azikisa bato biso to zikisa ye na Congo
totika badialogue bakoswana ya nini bani bosi boyebi ke ngwanda za aventurier mpe tosengi ye ayebisa batalaku na ye babengaka ye mokonzi ya komba te père ya résistance te me babengaka ye tata ya baibu mpe papa ya pareko wana d'accord. Alors tozokende ndenge wana, alors tozokende osenga na bato oyo ndenge nini tokolibere Congo. Général Olenga ngwenye na mulele batindaka yo na Czech République koyekola pona kobengana bapaya. Général Olenga ou aux États-Unis lelo akomi homme fort ya Kabila azali fui ya rébellion ya mulele mai mai batinda ye mwana moke na Czech République na Allemagne wapi koyekola, c'est-à-dire aza gradé aza formé aza na ba relation o batindaka ye aya kozwa mayele po a protéger mboka bengana bapaya. Mais lelo oyo akomi kosala na bapaya. Général Olenga, Didier Etumba, yo oza mongo to oza muru ou bien oza pikme, oza mongala to oza bonta. Nana mona mongala ebeobu lokola Didier Etumba te. Ese Didier Etumba yo zo yeba te ke ndenge basalaki mbuza mabe, ndenge basali ba ex-phase nyonso ba ranger ba bomi bango, yo kanisi yo Olenga na Kanyama bakotika bino. Kanyama déjà yo Kabila se a balancé yo alobi akufa ye moko te atia yo ke yo mutoboma batu le 20 le 20 le 19 le 20 le 21, c'est-à-dire Kabila soka ke CPI yo okena malette na ye. Mais pourtant bozali qualifié ya ko tourner makambo. Général Mayele amonaka ndenge afde les okota mais akufa le même jour. Or azaki na complicité na bango. Alors awa nazo benda ba soda matoi. Et na modo de na bino to slogan na bino yalaki tokowa ponekolo, makila na biso ponekolo. Mais comment bino oyo bozu formation ponekolo, makila na bino ponekolo, bozo tika ba camarade na bino a arme bazo boma bango, bazo boma baninga na bino, bazo boma population na bino. Pe bakomi na complot ya kotiela bino ba poison. Ça dit que namba sala ndeni Rwanda sala ndeni soka za na intérêt na yo a garder azo protéger yo. Soka moni aza suna tina note akobwa kisa yo akotielo poison akoboma yo ndenge tobwa kisa chaussette na biso ya liboso. Eza na mutu moko te akoyebisa nga ayebisu couleur ya chaussette na ye école primaire. To sengle ya liboso alata na vie na ye. Rwanda za ndenge moko. Alors biso tozoko senga na général Olenga. Tozo kosenga na général congolais, général Didier Etumba. Tozo senga na Kanyama. Na ngonga oboyo ka soni te po boza na liste suivant ya bato kanamba kobumu. Akotika bino te. Azo banga bino. Alors, bosa na biso plaisir, bosila na nai. Parce que Congo na multitude ya bato toza nango, ba nyokoli biso, ba sakani na biso, trop c'est trop. Tozo senga na bino bosila na nai. Tozo senga na biso bosila na nai. Alors tu komaki bisusu awa basila na kanambe ayebisi communauté internationale azwa population a été décès en otage. Boza ba soldat ya carton to ya soni. Bino boza ba soldat neni ya carton to ya solo. Boyebi ndenge aboma ba ex-phase Mbuza Mabe, Mamadou Ndala akosukisa bino pe kaka bongo. Boza na population sima na bino, bola lisaye, bosukisa ye, bomonisa ye ke boza ba vrai ba congolais. Discours oyo nazo senga na ba combattant nyonso, nazo senga na ba leader opinion, nazo senga na bana Congo opposition to changer discours. To sito yebi mabe nyonso to kanamba sali. To sito yebi ba aventure nyonso to azo sala. Sikoyo to luka ndenge nini to kosila na ye. Toluka ndenge nini tokosila na ye, toluka ndenge nini tokobeba na ye, parce que batu oyo nyonso tu baza mitema mabe, baza basali ya lokuta, baza batu oyo Bible lobi tokoyeba bango na misala na bango. Chichi na Ngwanda baza ba collabo comme le maréchal Pétain en France. Boyebi maréchal Pétain en France makambo asalaka, azalaka héros na première guerre. Na deuxième guerre l'air à Traizaka,
basalaki nini baboma ye. Alors lelo oyo nzambe alalaka te Tshisekedi aye komibimisa ye moko ke azalaka escroc azali traître mpe aza collabo. Merci nzambe ndenge abimiseli biso ye. Ngwanda mpe alakisi biso ke aza mutu ya trahison, aza mutu ya désordre na ngonga oyo soni na ngonga oyo nde asunga congolais aya na bavoise moyen ya koluka ndenge nini tokobengaka Kabila asali 10 ans abetaka diske moko ekomosala matoyi pasi. Toza na kosa na Congo ezala délivrer 10 ans ya bilobaloba tolembi yango. Mais jour nini okobanda kolobela libération ya Congo soki plan ya kolibere Congo eza te Ngwanda na badisciple na bino bokanga munoko na bino. Ngwanda soko oza na plan te ndenge nini tokolibere Congo yo na badisciple na yo bokanga minoko na bino. Tozosenga sikoyo mutu tu aya na plan ndenge nini tokolibere Congo, ndenge nini tokokanga Kabila. Tozolala tozolamuka na susi ndenge nini tokolibere Congo, ndenge nini tokokanga Kabila. Botikela biso asalaki boye asala tosi toyebi makambo asalaki. Kabila asali nyonso tu ya mabe mutu nga asala na mokili te. Ayi toyebi yango. Mais azosala ngo na complicité ya ba Congolais. Tala na Burundi président ya parlement akimi na ye akosenga ngunda na Bruxelles. Mais pona nini Obemi Naku, pona nini Boshab, pona nini batwana tout ba mende bazo continuer kotingama na ye. Et pourtant basi ba yibi ba mvwami. Mais jour nini na robana kolobela libération ya Congo. Ngwanda nana ba disciple na yo bokanga munoko s'il vous plaît, pe bobengaka te ke Ngwanda azali père ya résistance. Azali papa ya baibu, azali papa ya ba Terminator, atikala jamais kozala père ya résistance, mais toyebi ye lokola président ya Apareko. Oni, MONUSCO, ba ONG ya Kinshasa, ba américain, bazo pesa biso ba info koleka oyo Apareko apesa biso. Rapport mapping elobi tout, toluka ko libérer mboka, totika ki grand-père raconte, totika tribalisme, totika ko tia régionalisme, totika makambo ezanga tina. Alors, makambo o tolobi ezande ngwana. Tolobi boy. Ngwanda a confirmé que Tshisekedi plus Mobutu pe abanda Tshisekedi na Mobutu balaki ba master bazala jamais opposant ndenge Kabila ba copier bango pe bazosala ngona Vital Kamerhe aza jamais opposant. Vital Kamerhe asala makambo o kam Ngwanda na Mobutu na Tshisekedi bazako sala parce que rien sur cette terre est nouveau. Ce qui a été déjà. Ce qui est fait a été déjà fait. Et là, c'est abanda ko boma démocratie tango a participera na ko boma Lumumba. Tshisekedi mutu aboma démocratie l'air aboma Lumumba. Et lelo Kabila pe azo web sabiso ke yende a tie démocratie na Congo pour amemi ba élection, amemi nyos. Ça c'est une insulte parce que bino nos boyebi Kabila sala interview à reconnaître que ba irrégularité zaki na ba élection. Démocratie ba irrégularité zala. Mais les lois se permettent mais les bangi à qui on va TV hier mutaeli biso démocratie. Pour nani parce qu'il y a des cons comme bino ba oyo bozo landaye na ba oyo bozo sala ba jenaye. Bino ba bozo tinaye a gifler a finga a nyata ba martyr congolais. Manifestation de l'Ancele, catéchisme ya dictature ya Mobutu, liwa ya Mulele, liwa ya Betidia, Tshisekedi na 1970 yende asala constitution ya dictature. 4 fois ministre et MPR na Mobutu, Tshisekedi n'a jamais été opposant ni démocrate. D'ailleurs, na IDPS démocratie exate, Pochilombo, alias Félix Matamata, a botoli succession, ya papa naye, alors que Azali chargé à relations extérieures. Place naye, ezana poto, na Congo, azo sala ba tourner pour quelle raison? Na IDPS démocratie exate. D'ailleurs, hier, Tshisekedi a fait un discours, à l'obika 3 minutes, atteint docteur et santé. Donc, il y a des docteur, na ba moi, na ba garde, ba porte-parole. Démocratie, ça place. Et ça, la dictature. Alors, Nangonga Oyo, tu veux comprendre que Congo est allé trahi, na ba leader Nango. IDPS, Elingara Congo te, Ngwanda, Elingara Congo te, opposition Sikoyo, bon l'accès biso ke bino nde boza ba vrai congolais bino nde bolinga Congo parce que Ngwanda Kabila Tshisekedi ba l'accès bino vrai face na bango ke baza ennemi à Congo
totikali kaka na bino bolakisa biso ndenge nini ce président doit partir. Mais c'est le président doit quitter le pouvoir. Mais c'est le président doit partir. On en a marre de ce président qui tue sa population, qui tue ses frères, qui tue ceux qui sont contre lui. Il peut sa renoncer makamwana et talibisote makamyo surtout tout ça eza bongo te. Félix Tshisekedi a menti son père eza bongo donc azam talukuta. Donc makamyo nyoso biso tozoloba eza likambo ndenge wana o biso tozoloba parce que makambo nyonso tozoloba ezolakisa bizaleli mabe na bino ezolakisa ke bolingaka ba congolais te ezolakisa ke boza ba traître mais tozosenga na bino ka eloko moko bosala ke congolais asala nini congolais a yeba ndenge ya kolinga mboka na ye congolais a yeba ndenge nini ya ko neutraliser kanambe ndenge nini ya kosila na kanambe ndenge nini ya kobebisa masolo ya kanambe ndenge nini ya kosala pote kanambe alongwa na pouvoir eloko tozosenga ngwana toza susu na eloko mosusu akoloba te toza susu na discours mosusu akoloba te toza susu na likambo mosusu akoloba te toza kaka na likambo wana ya koloba ke Kabila il faut tokanga ye parce que asali trop abomi trop pe tozosenga na ngwanda tozosenga na bato nyonso tu oyo bazali na opposition bato nyonso tu oyo balingaka Congo baluka masolo baya na baplan ndenge tokokanga kanambe awa na Angleterre bino mo boyebi ke bato oyo ya kwiti oyo balekaka na nini na Ebola TV bauti kozwa ba visa na groupe bato ebele po bakende Kinshasa kozwa visa toyebi te baokende osala nini. Alors soki boni boyeba ndenge nini breaking news ezo cartonné chaque fois na se ya vidéo oyo eza na YouTube teme oyo eza na Facebook teme na YouTube botangaka ba message bomona ba message ndenge ezokende komama ba réaction ya bato bomona pe na bato oyo bakraka batakwiti ndenge bazofinga parce que ba na problème ya kwiti tozosenga baya délivrance mais bazokima mais bango bazolinga koleka kokende lobake bango nde bayebi côté ya bango nde bayebi makambo Congo bango nde balingi Congo et pourtant baza ba ennemi ya Congo. Donc na masolo nyonso touti koloba awa ezali makambo ya kobengana banani ba Rwandais na mutu na bango o bamema na Congo po ete mutu wana abomi ebele esengeli na biso tosila na ye parce que mutu wana aza ennemi ya Congo abebisi ba Congolais asali biso mabe abomisi bana na biso abomisi bandeko na biso esengeli biso tosila na bato ndenge wana parce que bazali bato oyo bazosala mabe na kati ya mboka. Alléluia. Donc biso oyo tozaba na Congo to banda lelo kobeta masolo ndenge nini tokosila na kanambe ndenge nini tokokanga ye parce que kanambe azalaki mayele te so azalaki mayele mbongo azwi makambo ezosalama akoki kocomprendre ke temps na ye ekoki akima mais azotia tembe azosala ngo na défi parce que azokanisa ke ya kosala massacre na Congo parce que azokanisa ke ye aza mayele koleka malamu même ndeko ne Zoé mama leki ne po Zoé azala nani kisa Jeannette azala jamais lipasa na ye azali mama leki na ye ayebisi ke depuis 2011 na yebisaki yo ke to kima na biso to kende tala ndenge makambo ezokende ozomona te ke ozolanda nzela Samuel Do nani Zoé na nani na Jeannette bakende koyebisa ye na kinga kati ke to kanga bisaka to kima ekosukela biso mabe mais ya lobi nini ngwanda azali Tshisekedi azali bakoprotege ye. Alors ba Congolais tobetaka su masolo ya bibeta beta te tobeta masolo ndenge nini toko libérer Congo ndenge nini tokozikisaka nani. Breaking news